bandeko nani azwi mafuta na ngai baglycérine na ngai nyonso vaseline tout na cheka awa mezo limwa kaka nani azo biloko na ngai na non et biloko na ngai eza biloko na bino te tala na chambre à Jordan vraiment tala biloko na ngai nyonso yango biloko na ngai nyonso yango biloko na ngai nyonso yango chambre solo I suis mon abandi bagia mabe na comprendre Jordan François na papa na Jordan abandi bagia mabe papa pardon lingo bima zela pardon na zaine lo mona soana te eza pona makama bana Jean-Claude oyebi ke koéduquer mwana ezalaka plus que seulement kokangela wa c'est plus que ça Jordan na azokola ngana moneti Jordan a commencé à ba pompa ndako o comprendre ma na moneti mon Jordan abandi komisimba comme na posa basi oui na côté na chambre na ye na kuti banini ba glycérine na nyonso na okuta pe batal ba papier na non na maman que tu as mon moneti il faut soit naé tala on négligé hein. C'est à toi de faire ça. C'est à toi que ce que c'est bon to balisa ya bala so ko mi kangate abala ka sto comme ça mon apide. Ah, ce que mi OK. Jean-Claude. Omonya na mika so na yo likamba bana. Zalaka na ndako solo na ba garçon na so na e. Jordan. Est-ce que tu sais que dans cette maison nous sommes les enfants de Dieu? Nous servons l'Éternel dans cette maison. Jordan na banda d'abord par quoi bisao sokyo lingo ko banda ko attirer basi na vie na yo commence d'abord par ouvrir les chambres de ta mère, les fenêtres de ta chambre. Parce que solo eza na kata chambre na yo moi si moko ta linga o vanda wana so moi si moko ndimi a vanda wana ça veut dire qu'il y a un esprit ngulu. Oui, et puis changer ba caleçon. Jordan oza mosali na nzambe osaka na drum na église. Les mains qui serrent l'Éternel. Jordan ozo siko osilika nini nzambe na ngai na bisi papa na yasala conversation yo zela mkomona likaka na église bandeko alléluia amen frère Jordan a joué bien drum boto na esika sala ki répétition maboko zela